C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Boye boya mona bolandia journal ya pepe pona peuple info lingala mbote na bino bisika nyos tu bozwa mitika ete to fungola yango pona kotali sabino ke plénière ezalaki organisé mercredi 13 octobre kuna na chambre passe ya parlement et pa yuapi ministre ya petantique Augustin Kibasa azongaki pona kopesa ba réponse et pa ya ba honorable député Héritier Mapinde Midomi Bendele Ngwanda ba pesi bino ba détail. Ministre ya Petentik, Augustin Kibasa Maliba, azongaki lisusu na plénière ya mokolo ya mercredi 13 octobre pour na kopesa biyano par rapport ya ba préoccupation ya ba honorable député Bosimba Kena maloba na ye. Ministre Augustin Kibasa Maliba azwaki temps ya kopesa ba explication ya ndenge na ndenge pona oyo etali dossier RAM ndenge nini ministère na ye ezalaki reproché ya kokotisa taxe na ndenge na yango sans tenir compte ya paramètres nyonso oyo ezalaka. Augustin Kibasa Maliba apesaki explication ya ndenge na ndenge pe kotalisa ke misolo oyo ezali géré na ministère na été kasi ezali géré na RPTC autorité ya régulation ya poste pe télécommunication ezali service moko ezana autonomie financière même autonomie ya gestion pe makambo ya ndenge na ndenge. Natina wana Augustin Kibasa Maliba a expliqué que lisusu ke pona kolongola likambo etali RAM esengeli a se référer et pas ya premier ministre oyo a poser problème na niveau ya conseil des ministres po baye bana ko décider. Bosimba ke ba réponse ya ministre ya Petentik et pesamaki bongo président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga azwaki maloba pona kopesa lisusu maloba et pas ya initiateur ya question orale avec débat honorable Claude Moussari oyo alekaki pona kopesa pe d'explication na ye pona ye amonike azali satisfait soki mokete na ba réponse oyo ministre ya Petentik Augustin Kibasa Maliba apesi malgré l'explication ya ndenge na ndenge ye amonike azali convaincu te. Christophe Mbosonko Diampwanga président ya Assemblée nationale azwaki lisusu maloba pona kotalisa ke commission moko ekotama en place ezali commission ekolandela likambo etali dossier o ya RAM bakolandela yango pona koyeba misolo ebimaki combien misolo esali nini na sima commission oyo ekozonga pona kopesa lisusu explication to pe kopesa ba élément ya ndenge na ndenge na niveau ya Assemblée nationale kasi pona mercredi 13 octobre débat oyo ya dossier RAM esukaki nanu ndenge wana. Bosimba kekaka na plénière oyo ba député ya FCC babimaki libanda pona kotalisa
kanda na bango ndenge président Christophe Mboso abwakisi motion de défiance na bango contre ministre ya Petantik Kibasa Maliba totikala kaka na même chapitre pour na kotel Sabino ndenge espoir ya ba congolais ya population congolaise et Kwenyo sona mai après plénière il y a le 13 octobre kuna na Assemblée nationale et pas yep bazela ki ba eli ya peuple ba quoi sa dossier ya ram kasi esimbite réflexion a signé ya Michael Bristoto. Misu ya ba Congolais belé zalaki tourné vers Assemblée nationale avec décision rosaganate mokolo mercredi 13 octobre pour na koyeba nini ba député ba kosala pe décision nini ba kozwa contre ram oyo eza konyoko lebele ya ba Congolais ba député bango moko ba yana décision ba lia minu na ndenga kosaganate ba sebisi yango neti ba sebisaka maseti ye moko auteur ya question orale avec débat honorable Claude Misare akenda kutu mopanzi te liboso ye moko ministre ya PTNT Kibasa Maliba abeta ba main libre bondi melangai ke ministre Augustin Kibasa Maliba azwaki ba kake na matoi po honorable Claude Misare alobi na ye ata bengi ba koko na ye akala oyo baza na village ba ye awa na ba kufa ba ye na Assemblée nationale ata ba pesi bango une année ba kozala jamais en mesure ya ko répondre na dossier ya ram. Hey, Augustin Kibasa Maliba beti misu a comprenaki te neti ba niki ya kibota kasi na suka ya film rame kwei nango kaka te après intervention ya ministre PTNT ba Congolais ba monaki situation oyo lokola bombo oyo si epanzani ebebisi masolo nyonso elingi koloba massacre ram eza kosala na ba crédit ya batu eza nanu mosika ya kosila ram oyo ekomi lokola Mongolie tope monstre à 4 têtes bana mboka bazoyeba te nani ya kosukisa yango ba député oyo batielaki mitema baniata Augustin Kibasa Maliba lozaze ya kosakana te ala la kao histoire ya ramesila e mama bakoki na bango kute loko te totuni nani aza kobatela ministre ya PTNT na ram na ye e bongo bino balobeli ya peuple bondi melangai ke méchant peuple akomi nango oyo bino boza kopesa ye confiance na ye apesaka bino azotuna lelo est-ce que bokenda na bino kokoma bakopera na Assemblée nationale to nini peuple oyo avota bino aboyi na ye ram bozomona to te batu balembi balobi trop c'est trop ram il faut esila. Le reporter ya info lingala bazwa ki pe makanisi ya honorable Emery Okundu oyo yepe azali bongo initiateur ya question orale avec débat contre vice-ministre ya intérieur JC Molipe après intervention ya vice-ministre Bolanda honorable Emery Okundu na micro ya Domi Bendelongwati. Salaki question orale avec débat na situation. D'ailleurs, l'objet de la question orale avec débat est Zali, situation qui prévaut au Sankourou. Et nous avons illustré question Nabiso, na quelques faits. Et Zalaki question orale avec débat. Règlement intérieur et Assemblée nationale, et Pessinzela, Lolenge Kanibakoki Kosala, Bokoki Kokende, lorsqu'il s'agit d'une question orale avec débat. Et au moment qui va Pessinga Maloba. Namati pona loba ministre aye à répondre normalement règlement lobinin après réponse à ministre il fallait ngana mata na fungola débat et ba collègue peut ba intervenir au monaki engouement ba collègue pour la question étali sans cours parce que c'est une de province et mboka sans cours depuis 2019 til eloyo gouvernement exaté gouvernement investi exaté. Assemblée provinciale, ils ont fonctionné tout simplement parce que il y a des zones, il y a des maisons obscures qui entretiennent en sorte que le gouverneur Atikala a géré sans contrôle de l'Assemblée provinciale. Et plus grave, le gouverneur de province, il a représenté le président de la République dans la province. Azu ba élément ya police ba pesa ki na garde na ye alatesi bango teni mususu o ya armée ya pays étranger alors que yé mutaza gouverneur. Alors c'est une question pareille, la question à violation des droits de l'homme, question à détournement à deniers publics, question à insécurité. Une motion vient que non, que je suis dans la justice sans que même Batouna ministre à la Kissa. Preuve, il y a saisine à la justice dans le dossier.
Dans son souci, que commission paritaire mixte oyo etiamaki en place pour un rapport, il y a désignation, il y a des membres, il y a CENI et déposé qui rapport na bango, ba détail et l'on a hérité ma pinde minabilili, il y a domi bende longwante. Mercredi 13 octobre, na pourquoi commission mixte paritaire et assemblée nationale oyo ezwaki mosala ya ko examiner ba procès verbaux, il y a désignation ba membres, il y a commission électorale nationale indépendante ba déposa ki yango ezalaki bongo rapport oyo ba entamaki depuis le 13 août eleki na exercice oyo député national André Mbata oyo azali président ya commission yango alobaki boye atambusi ba membre ya commission paritaire oyo bazalaki chargé pour na ko examiner ba procès verbaux ya désignation ba membre ya CENI oyo etindamaki na ba différentes composantes oyo bazalaki attristé na fonction ya loi organique pour na oyo etali CENI. Bosimba ke commission et sali mosala moko ya makasi depuis le 13 août eleki bango bauti kosilisa na tina wana obligation ezali na commission pour na ko déposer rapport na yango auprès ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Dampwanga afin que ye aye bana komema yango na plénière pour na entérinement ya ba membre ya CENI na tina wana André Mbata a rassuré kolobake ezali bongo malamu pour la union sacrée de la nation paix ensemble les députés nationaux baza na volonté moko makasi etikali organisation ya élection eye bana kosalema na délai constitutionnel ezali pe détermination oyo bango bazana yango esengeli basala nyonso pour na volonté ya peuple ya kokende pour na belema oyo esalema na délai constitutionnel wana ezali pe volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azana souci makasi ya komona élection esalema na délai ya malamu na tina wana musala esalemi selon président ya commission ezali conformément na constitution pe na résolution oyo ezalaki adopté tangu ya plénière ya mise en place ya commission oyo pour na contenu na yango André Mbata asengi moto nyonso baza na patience pambate nyonso ezali réservé na niveau ya plénière oyo akosala mosala ya ko dévoiler yango. Dans le cadre du 5e congrès ordinaire, il y a ordre de pharmacien des ministres, il y a santé docteur Jean-Jacques Mbungani a visité qui stand, il y a centre de recherche et pharmaceutique, il y a l'ouosi hérité mapindemi ataki simasimana compte il y a info lingala. Na cadre, il y a 5e congrès ordinaire, il y a ordre des pharmaciens, au qui célébré mercredi et l'équipe, Bosimba ke centre de recherche pharmaceutique, il y a l'ouosi CRPL Namokuse, Bazalaki honoré na visite ya ministre ya santé, Mwanamboka Jean-Jacques Mbungani, Oyo Ayaki, pour na visiter stand, il y a centre de recherche pharmaceutique, il y a l'ouosi CRPL Namokuse, Bosimba ke a visité qui stand, Oyo, pe azwaki d'explication, il y a ndenge, et pas il y a Dadi Bantangu, Oyo Azali, directeur général, il y a centre de recherche pharmaceutique, il y a l'ouosi. Boye Dadi Bantangu, Oyo Azali, directeur général, il y a centre de recherche pharmaceutique, il y a l'ouosi. Après ça qui d'explication, il y a ndenge, et pas il y a ministre de la santé, docteur Jean-Jacques Mbungani, Atalisa Kieke, Awa, Ezali Bongo, centre de recherche pharmaceutique, il y a l'ouosi, Basali Misala, il y a ndenge, pe ba partager qui d'expérience, et l'ongo na ministre de la santé, Batalisa Kieke. Na 1984, batiaki bongo produit na kombo ya Manadiar, oyo ezalaki produit moko très efficace, pe bandai ko traiter ba maladie lokola. Diarrhée ba mi pe ba levir et pa yabana. Boy na 1999 batiaki lisusu kisi na kombo ya Manalaria oyo même basi bazana bazemi bakoki pe komela yango ezali kosala mabe moko te. Boye récemment mana Covid oyo ezali ko traiter bato na bokono babengi épidémie ya Covid-19 oyo ezali konyoko la population na ndenge ya kosakana te. Bosimba ke ezalaki kisi moko ya liboso na République démocratique du Congo oyo ezalaki homologué pour na ko traiter population par rapport ya épidémie ya Covid-19. Bosimba ke docteur Jean-Jacques Mbungani azalaki impressionné na explication nyonso oyo azwaki na monoko ya Dadi Bantangu oyo azali directeur général ya centre de recherche pharmaceutique ya l'ouosi. Bosimba ke nyonso lekei kitoko une minute de silence ezalaki pe observer na mémoire ya Étienne Floribert Bantangu oyo azalaki initiateur ya centre de recherche pharmaceutique ya l'ouosi. La mort nous a arraché certains d'entre eux, dont très récemment le pharmacien Étienne Floribert Bantangu Mbessa. En sa mémoire et en celui des autres confrères et consoeurs
que je n'ai pas pu citer, je nous invite à garder 1 minute de silence. tokende bongo na province ya Kwango pona kotalisa bino ndenge première dame Denise Nyakero Tshisekedi aklotiraki séjour na ye kuna na province ya Kwango mingi na territoire ya Masimanimba epai wapi asalaki ba descente ya ndenge na ndenge na ba hôpitaux pe aprofitaki na même occasion pona kobeta masolo ya programme excellence ya epai ya ba élève finaliste ya secondaire Nathalie Kaila Stéphane Skandi. koluka kosala eloko nyonso ya kitoko pe ya malamu ezali défi oyo azwi mikolo oyo initiatrice ya programme excellence ya Denise Nyakero Tshisekedi na bandundu pona koningisa to pe kosimile ba finaliste ya bleu blanc pona koluka oyo akoki kozwa bourse excellence ya po banda e banda awa ata mutu moko te azwa yango. Première dame de la République aye personnellement ko sensibiliser bango yango déplacement na ye encourager bango tango mosusu ba yebi yango te a pousser bango bazwa 85% pour base la retenue na programme excellence ya ezali impossible te a pesi bango rendez-vous na septembre 2022. Vous savez que la province du Bandundu, il y avait de l'intelligence. Alors je me suis dit c'est peut-être un problème de sensibilisation. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Alors je me déplace personnellement pour vous sensibiliser, vous booster à obtenir les 85% que j'ai demandé. Et chanteur ya bana ya Grand Bandundu bazalaki kota la vidéo oyo ya deuxième édition ya excellence ya na esengo nyonso. Visite ya première dame de la République eye penza ko réconforter bana ya kelasi ba remercier première dame na encouragement oyo bazui bazui défi à 85%. Je remercie maman d'avoir pensé à nous, le finaliste de Masimanimba. On la remercie vraiment de venir nous encourager. Pour obtenir 85%. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vais faire l'effort pour arriver à 85%. Première dame a kenda ki kota la bana école primaire Lukula 1 a pesi bango ba sac pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko soutenir ba élève oyo. Hôpital général ya Masimanimba bana mike bazali kokufa ebele bazwaka bango prise en charge na retard. La distance qui sépare les hôpitaux généraux et ces structures et avec le mauvais état de route font que les mamans restent longtemps là-bas et avec ça. Mais quand maintenant la complication arrive, il faille les amener à la référence. Mais si on peut prendre le système de référence correctement avec des routes et des moyens de déplacement, on va minimiser tous ces cas. Depuis la solution et pesami et pas la première dame de la République, bakit surgicaux, ba matériel ya ndenge na ndenge, lokola ba matela, pe bongo na bongo, ye ayoka kapasi ya mwasi, pe ya ba nouveau-né, messager ya peuple à promettre ya koyebisa moto o esengeli pona koluka solution. Présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi akokaki te kolongwa na kwilu soki akitaki na wenze ya Masimanimba te bayambaki ye kitoko pona ye ezali moyen ya koencourager bango oyo ba mama bazali koleisa ba famille ebele. Première dame Denise Nyakero Tshisekedi ezali ko témoigner engagement na ye ya ko contribuer na système scolaire pe ya santé à la République démocratique du Congo. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré prix à Kitoko na Airbus A320 P A330 pour permettre na batonyon so ba voyager na ba conditions ya Kitoko. Michael Bustot. CAA leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond.
prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye anatina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA bookeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Bah, Jean peut travailleurs, il y a Metelsat, Atama qui déjà grève na bango depuis mardi 12 octobre pour réclamer départ, il y a comité de gestion na bango. Héritier Mapinde Jérémy Makam. Ba Jean pe ba travailleur ya Metelsat ba telemi balobi ba kosala lisusu mosala te mokolo ya mardi 12 octobre bango nyonso bazalaki libanda ba kotaki na ba bureau te ba décider balobi esengeli comité de gestion na bango elongwa pamba te me gestion esi emonani misala ezali kotambola malamu te na Metelsat ba parcelle nyonso ezali ya kotekama pe bango ba monite eloko nini comité de gestion na bango azali kosala pamba te ba rieri ya ba Jean pe ba travailleur ezali kokola kaka se kokola na tina wana bango nyonso bazalaki libanda ndenge bozali komona cercueil na maboko loyembo na monoko ba mandalala balobi comité de gestion oyo esengeli elongwa nyonso bazali kosenga na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba na kolongola comité de gestion oyo ezali kosala eloko ya malonga te baza na elikake gouvernement ekosala quelque chose pona kolongola comité de gestion ya Metelsat oyo eumeli kasi eloko moko ya malonga ezali kosalema te ndenge ba responsable to ba délégué syndicaux bazali ko expliquer na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Certains na ko olingi susuyete asa incompétent ala sibiso incompétence na et puis incompétence na eza bien qualifié yangwana to lingi susuyete to sali déjà tozo bongisa secret to ekunda to pesa son excellence ministre Cheribert Okende alukele place kuna na bureau na awa susu na Metelsat susu na koteka na ye na kospolier espace Metelsat aussi to lembi aya kosoye na koteka ba décharge à 120 000 à spolier Metelsat yango lisusu te to lembi akende ndenge toye kolakisa na gouvernement excellence ministre de tutelle oyaki awa okutaki mire oyo ezalaki clôturé il y a que 2 jours bango oyo babuki batie conteneur oyo mpona batransforme esika oyo na activité commerciale. Bosimba ke ba Jean pe ba travailleur ya Metelsat balobi esi balembi directeur général na bango elongwa na comité na mobimba ya gestion esengeli batika balongwa pamba te eloko moko ya malonga ezali kosalima na Metelsat te action oyo basali ezali vraiment kolakisa ke esi balembi. Na sobo simba kia weekend oyo ekozala très explosif pour la compétition africaine interclub ya CAF et pas wapi 4 clubs ya République démocratique du Congo baza engagé bolanda ba détail et longo na Héritier Mapinde. Weekend ekozala bongo weekend moko très explosif pona oyo etali Ligue des champions pe coupe ya Confédération africaine ya football et pas wapi ba club ba kobeta 16e de finale aller 4 clubs mobimba ya République démocratique du Congo bazali bongo engagé na ba compétition oyo mibale bosimba ke 3 clubs ya RDC bakondongwana na 3 clubs sud-africains na ngambu ya tout puissant Mazembe Badiangwena bazali déjà kuna na Afrique du Sud elongo na ASV Club bango mibale bako beta bongo mokolo ya vendredi 15 octobre équipe ya tout puissant Mazembe
akoyambama na équipe ya Amazulu ekozala bongo na ngonga ya 16h ya République démocratique du Congo. Équipe ya Marumo ya Afrique du Sud ekoyamba ASV Club oyo azwami deja na mboka polo kwane kuna na Afrique du Sud ya kobeta bongo na ngonga ya 17h ya ville ya Kinshasa. Bosimba ke na ngambo mosusu na coupe ya Confédération, équipe ya Daring Club Motema Pembe azwami deja na ville ya Kigali kuna na Rwanda. Akoyambama na équipe ya AS Kigali ekozala bongo mokolo ya dimanche na ngonga ya 14h ya Kinshasa. Boye équipe ya AS Maniema Union kuna pe na Ligue des Champions ye akoyamba équipe ya Mamelodi Sundowns toujours mokolo ya dimanche na ngonga ya 15h ya Kinshasa ekozala bongo pona compte ya Ligue des Champions. Boye souwe ya ba Congolais nyonso ezali komona 4 clubs o ya RDC baye bana kosala résultat moko ya malamu surtout pona oyo etali phase aller ya coupe ya Confédération pona 16e de finale pe ya Ligue des Champions. L'élément sport OND Pessingan Zelana bouclé journal peuple pour la peuple merci mingi na domi bendele ngwanza oyo azala ki na sima caméra journal ezaki monté et pas ya Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundombi info linga les alaka toujours supervisé et pas ya Michael Bristoto fait hériter mapinde mi bandeko botika malamu ngala bino tokuta mikolo ezali koya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.